Mbote bandeko balandia situation internet ya Tinka télévision, ça dépend de l'heure au bozali ko yamba basango na biso na kata Tinka télévision. Merci pour la vidéo ko sala toujours wana pona ko yamba toujours basango na biso pe pona ko panzaka basango et ko sala vraiment bien pona bino bo s'abonner massivement la Tinka télévision et puis bo panza basango ndenge toujours bo mesana na ko bo sala te ba bo sala papi kelina refin ki sombe na bo sempe souté mon vieux jano ilanga mo na Londres mo na ngiri ngota solo na bo sempe souté ali datango ya Bénédicte Mwanza qui est ma fraise de partout. Fidèle internaute nazali na mwana mboka Pasteur Ali ou azalaka na ngambo ya UDPS to meka ko solo là sur ba question actualité ndenge to mesala toujours ko courir derrière actualité politique nazali na ya na ko pesa déjà mbote na koloba mbote Pasteur Ali. Mbote mama Sephora. Nini papa? Mama tozali bien na ngolo ya Nzambe ndenge tolobaka na ngolo ya Fachi Beton tozali bien. Tomoni IDPS ezali ko évoluer malembe mais tomoni une groupe de personnes topé ya ba parlementaire mwanda mubasili ko s'adhérer na kati ya union sacrée. Oui maman ezali asolo ndenge omoni wana. Pona nini tolobaka boye pe baloba boye mukolo IDPS ekozwa pouvoir ekozala libela na libela. Nde ya mwana omoni bakei pona kusadere kuna kosutere mokonzi ya mboka pona baction nyonso ezala kitoko batu bazala koyima te nde omoni nawe biso batotikali na bawe bakei tozaka liloba moko bakei ka kosutere mokonzi ya mboka na mokuse. Pasteur tomoni voyage ya premier ministre asili ko kita na ngam ya Lubumbashi ko kele ko rejoindre oyo ba bengi to ba mesala ko benga autorité morale na bango to le 14 mois intervention non pour na voyage là parce que tomoni eza vraiment à la île. Maman Sephora na sepela mingi na mituna na yo marqué il faut na tala ba caméra ermo na tala yo nazo fingate nazo robande busolo nanu namona tata mukolo neti ngai nuna tena de age zoba ya modelo oyo pona nini papo azana bakokolo na bakoko mutu anomaka yo se Fachi Beton mutu andimaka ozala premier ministre Fachi Beton autorité oyo benga kawana soki autorité nyama so autorité ntaba azaka suna pouvoir esi kimaye. Et puis, tokendaka na maponami, baponi Fachi Beton. Yo otikala kaka autorité morale, yandenge nini. Et puis ozo benga papa ilunga lukambo so kata sonité papa mukolo. Et puis balobaka otanga panga na moni bo collègue sape kotanga okoma zoba puisque kotanga pe so eliki okoma zoba. Okeyi kosala nini na Lubumbashi. Ozama yelete Général Kayimi aboyi autorité morale kotosa alobi na osali la peuple Kabila abomiye lelo général Mukutu akimi sa mokonzi ayeba po tozaka na mokonzi berisi moko Fachi Beton ake Lubumbashi tango akomi kuna kanisi bakoyebisa likambo malamu Kabila ayebisie il faut toboma aboyi ale poison azongiawa les mêmes jours ake Afrique du Sud lobi ebembe na ele kakiao siko ilunga lunkamba maye luzana ngote siko oke Lubumbashi oke ko sala nini siko tozo yebisa yobo yo oke Lubumbashi lelo toza lendi lobi mardi ilunga lukamba olinga te osepela te ya yo lobi tozo kunda yo zokota mabela buwe pia lobi makambu na yo esili makambu ya ilunga lukamba lobi esili lobi alinga te asala niti lobi pona ye abuwe pia tozozela lobi omonde totondia tokomi ko sambela buto ya noki buto ya ntongo etane po lobi biso nyonso mato na biso na première bazo sala kuna na pétition ya ilunga lukamba lobi azokwe puisque tozana ta ya ko perdre te bazozela mokonzi na Union africaine na Éthiopie na Addis Abeba les 5 il faut président azala na Éthiopie toza suna ta ya ko perdre te ilunga lukamba azokwe de toute façon lobi mardi masolo na esili. Moni pas à lobby que c'est lui qui a proposé ma nomination et pas le chef de l'État. Donc, Ezaline, autorité morale, m'a proposé qui nomination n'a pas tata école Félix Antoine Tshisekedi. Apparemment, ça trop sûr n'a les Rosala na place où Azali. Maman Sephora, au monde n'est tout ça bon na IDPS. To komi ko yebisa bato bazolanda biso makambo vérité. Na yebisa kabiyo ke tangu ya formol et si la oyebi formol
formol c'est-à-dire olambi pondo ocheka mwa mungwa ocheka mwa gu kwa papa na bato tamba kolia bayo yango toza ko benga formol ta ona okende ndako na beti bato formol moni totondi yango epesa biso pouvoir mais tango ya formol esila tozo ebisa bato vérité Kabila bato balobaki awa yango na mutuna yo utuni puisque na sepelaka na bato balandanga na États-Unis o balandanga na Afrique na monde baloba pasteur toyokaka yo puisque olobaka malembe toyokaka makambo nyonso olobaka etambulaki ya Kabila moto dirige mboka Félix aza mwasi aza étiquette Kabila moto dirige mboka lelo ezali susu siko ye lunga lukamba akende ko composer ya nini ezalaki ya projet ya o Félix abimisi boy o gratuité ya enseignement ya biso o sotu moto ya biso mama basi bakei batika distraction batika buzoba batikila ba peuple congolais tant mokonzi ya sika tolia pe musuni ya kotondisa moni otie musuni ngudomo vimbi nazokoka ko liango te po to moni passe pendant 18 ans to komika batu ya to 10 jours ce n'est pas bien batikila Félix asunga biso lelo ekomi ba mama bazo katisa biso na bambetu na 4 heures yo papa otikali mama akei koluka po ya kolesa est-ce que ba mama bango nyonso bazaka ndenge moko soko te mama zokende 4 heures wana yo yebi nini nyonso wana grâce ya Kabila kanamba Hippolyte oyo ozomona siko mama akende te aya ereleki moye papa tuna ye ezate po yebi ndazo lesa bana siko so mama akendaki nzela mabe na nzela ya Kabila oyo batika Félix a dirigé mboka ezali moma na ye tokokota na muzindu ya basolo ebele wokoyoka lelo nazosola no malembe bato bazolanda biso bayoka tokokoma tina point ya ambassadeur ya Rwanda ye kotika poisson na bureau ya mokonzi Pasteur Ali tolobela makambo etali union sacrée to moni union sacrée ezali ko sala mwa nongo to mwa makambo ebele ezali ko se passer na qualité to au sein ya union sacrée mais to moni bande comme tout mutu mususu asili koloba ete tout ce qui se passe na kati ya union sacrée ezali juste dans deuxième grossesse ya FCC to muto azali kokonza FCC ezali c'est Joseph Kabila moi intervention pour affaire ya union sacrée. Merci maman Sephora yango na lingala to solaka nayo wana mituna ozotuna union sacrée ezali ya Kabila ou bien ezali ya Félix ou bien ezali ya yo bien ya ngai ye Kabila yebaki union sacrée na nonande Kabila azalaki na zamba kuna teni na basili ya yebaki union sacrée union sacrée bimana nonande na papa Etienne moto abebi sango mosengo kaka ozomono na kengo wadondo leyo lubichi oyo azaka congolais pete azaka polonais rwandais ye moto na mosengo bato babebi saka union sacrée na nonande Kabila azalaki wapi yango wana oyoki Frank Dongo alobi oyo azali Félix te oyo aza papa Etienne kota na bureau na yo bien na kolakso na telefone na ngai okomona bureau mobimba etonda na mikanda tangu mwana atikali okotinga siko na masolo na yebisa yo likambo ya union sacrée mais kokata ngai te po bino ozaka muto alinga kota na muzindo okati Félix a travaillé na Mobutu ko travailler na Mobutu te mais ko vanda na Mobutu ko travailler za iloko mususu Félix azalaki période ya Mobutu déjà shabandaki politique Félix azalaki période ya Kabila mukolo ayebaki déjà politique Félix azalaki période ya Kabila mwana ayebaki politique Félix azalaki na ndaku ya Etienne politicien munene Félix azalaki kovanda na Kibasa Maliba oyo politicien Félix avanda na papa Jean-Pierre Janon ayebi politique avanda na bato ebele balamber mendo bazalaki na ndaku ba Félix ba Eva bazayiba wana bazako yiba bazalaki kuna oyo nani oyo muyibi oyo awuti ko ya Fayulu oyo azalaki na ndaku ya ba Félix tellement Félix atali azui politique ya bato wana nyonso asangisi asali liboke bimimbisi ya Gayar o babenga baleine po boma baleine ifo zala na makasi yango wana asali liboke wana abimisi union sacrée tant Félix abimisi union sacrée ayebisi Denise Nyakeru yaka to bimisa union sacrée ta ayebisi mama Marthe ta ayebisi yote ayebisi benga te
akende koyebisa Hippolyte Kanambe mutu alobaka lingala na français te akende koyebisa ende nini eza vision ya chef de l'état ye moko po yeba ke eza vision na ye moko Sephora nazoyebisa na minute oyo union sacrée elenge wapi moyen elenge akosakana te na minute oyo nde uzumuna bato bakomi sasale ekomi elengi ndenge nini ekomi elengi ta mwana mboka alobi boya baye nzoka bazoya na mitema mibale baya na mitema mibale bakanisi akoya kopesa bango katoku na bakabola nde omoni ta tolobe ekomi elengi na sens nini po so na mai tozaka pe na ba grand kolo na mai oyebi bien o babenga bangolo minene na mokili pe memema likolo pe memema tomonaki neti mbemba na Moïse baza ba grand kolo nzoka bamboloko ya mike bazanga mboloko pere mo bazaka mayele ta azangi mayele baye muninga bengi bango alobi nde bino ba grand tomo boya to solola bakomi pesa biso boy Sephora tobomi bato bakufiawe ebele tobundi 37 mbemba sunga apesa biso ata lipa ya pambo Moïse azai gouverneur ya PPRD anyokola bakombata sala boye apesa biso nini poto ya kozwa ensemble to pesa Moïse tozwa défense to pesa mbemba nde omoni base oyo babenga beton bokende kosolola basololi 4 personnes Jean-Marc alobi ekosala matin po oyo basali oyo bakopesa bango nini bamoni nde wana bache balingi omoni likorodo kende na nzela mabele bato bakendaka nzela mbujima ikananga chikapu babache ka bujimbu matukwa liboso ezalaki ozokende mutuka kalikile mutuku lokola Jupiter likorodo zovimba osala boye omoni mutuka wana ye elave likorodo ndenge Jean-Pierre na Moïse basali tango bakomi kuna bayoki FCC kote balobi biso tolandaka kote maye cholaka FCC na sasi nini lokoto lokombe Charles alobi ngai banda na banda politique na tikala kozala opposant na alanda Félix oyoki makambo ndenge bandaki bayoka boyo chaku national Lambert Menda yaka na lagoma ipapa pechen autakilo jambo shelane ayaw ngai na Zolanda oya kotala bo kasanju ngoyi kasanju abo mabatu na mbusumai na ndengelo azobo mo wela mai mulubilanje ushifa wela mai mulubilanje ushifa wela mai mulubilanje ebere bakima ba mioto bakima ngoyi kasanju oyebi kombo babenga Jack Bauer na mbusumai yepa lobi yangai candidat na 2023 ezali Félix Tshisekedi nana ebiso na 2023 election ezali ngoyi kasanju siko mutu asuka tozozwa ndetife mikai kabilisa munene ngai kaka Félix yango moni Moïse bake pa retour nde yango na ebiso union sacrée mwana mama elengi moko ya kusakana te kitoko na elengi nde monaki ba ayambaki pe ba biso ba kombata kuna ba président parlement elengi yoka siko ndenge zoleka kuna yoka siko Moïse na mbem bake kuna balobi tozora te musuni tango bazongi nini eleki président ataliga bango bo yalo bagate alobi Moïse na mbembe boye toye yo Moïse oza président ya parti politique oza pe na balie na yo wana pe aza président ya parti na balie na Jean-Marc pe 520 giga azali pe président parti na balie na sikoyo bozo na bino misato bokende ko solution mbemba Moïse Jean-Marc Kabunda bakende ko trouver solution ekoya pesa ngai ta na ebisa yo solution ekoya te po wana 520 giga yena Moïse esimbaka te ekoya te ezali ke kozongisa revanche te me ekoya te alobi jamais tokozwa posi ya munene ndenge wana tokende kopesa mbemba na Moïse ekosalama te sikoyo bazongi yango nayebi soki union sacrée komi bilengi puisque na minute toza na 300 quelques députés ozo comprendre 300 quelques nde moni Moïse na mbemba bayamba sikoyo yo na ye pai na yo mama Sephora defsangai 15 000 francs yo lobi nazana 10 000 francs ngana yeli 15 000 yozo se opesa na 10 000 mama mbongo na yego defa nazali siko mapeka boy
alobi wana kosimba te au moins na lobata na yo na bien na tie mokongo na bima lupango boye na sala ta quelques mètres yo pe na 10 000 wana olunguli 5 000 au dépenser otikali siko na 5 000 ngai siko motema lobi na gene na zwata 10 000 wana est-ce que na koya lolenga na yela kiliboso est-ce que uko yambanga ndengo yamba kiliboso na koya mama Sephora na yika sipesa nga 10 000 wana ah papa yo boy 5 000 na longoli yang nde omoni Moïse na mbemba président akoyamba bango ndenge azwila ki bango te yango na ebisho pona biso baza bangulu bantaba ba meme baza mayele te oyo bazokanise kosala mate ozo comprendre oyo ezali moment ya mwana bilaka ekendaka pamba te il faut ekokisama. Moi, je vais nommer déjà formateur, Torolobanin, qui est Vital Kamere, a Tikali déjà dans la place de Beneza Souté. Pour nommer formateur Guylaine Nimbo, a commis directeur du cabinet adjoint. Moi, Maloba, pour faire une nomination, il y a directeur à cabinet. Merci, Maman Sephora. Bisoba Mibali, tous à l'Arabie, Maman Sephora. Nako Boya yo, Moko Nako Zong Samote Massima, Alobia Moissinangai. Ou bien, Tobota te Maman Ban. Mais nazo kama bato bazolo ba eloko wana kamere pona biso to koloba azalaki mwasi na biso alinga bo mabiso to pesa ki mama na poste mubange na poste eleki na ba ministre puisque ba téléphone za boye Félix yeyo kamere yeyo avant okoma il faut le kananzela kamere siko ye abandi ko sala bo mamokonzi amboka détruire nazala malobebe commentaire rebelle ya kosala kunate bakateli kamere 20 ans na 20 ans wana justice nde tsekati monde mobimba eyoki ba peuple nde batelemi bo ba yoki libanda oyoka ki semaine moi utai kolega omoni masolo to na kinga tangu libu mwezo bimba bibi sisu kamere to kokufa te kokufa bisote lo bi calme siko ba yoka ke kamera bimi est-ce que ça justice ou bien justice eza so justice yango wana batu na ye balobi boye na mutuna yo otuni kamere aza individu président azwa biso na union sacrée soki ba nommé place ya kamere directeur c'est-à-dire kamere azalaki ye moko te biso pe ba placer ali tozali na ko kozonga place ya kamere yo pe ko sala musala yango wana bakotika place wana vide te bazongisi moto mososo kamere alakisi bizaleli na ye mbwa alakisi bizaleli mulubo le limba yemba embwa balatse bilamba kitoko balambele biloko kitoko siko tellement musuni wana ezaki na ntunga makasi bache batungulu bache biloko na mesa bazozela mbwa ya kolia mbwa babwaki mukuwa mbwa lungwa na mesa atika biloko pu esopana ake olia mukuwa nde kamera ozomona informateur biso nde tonome bango te informateur oyo banomaki eza bachilukwebote asa ya bisote mutu nyonso azotosa mokonzi ya mboka biso tolanda ye soki oza contre mokonzi ya mboka nde wana okomona mabe ya base tango président anomaki bachi tosepelaki base nde batondi boye basepeli puisque mokonzi nde anome ye epuis nde bachi aza wana si abandaki na ye mosala kala yango nayebi biso ilunga lukamba adémissionné te etali biso te mais lobi tozokunda ye. Comment se fait-il bachi akoki ko rassurer bande kwa INC que la libération ya Vital Kamere to comme na comprendre te na sens ni na kokolo bane Sephora ezali politique so na moni oyelinga na biloko moko ya pamba pamba ou bien oyelinga na mituna nde papa moko ayebisinga yawa o Félix alobi azopesa nani Moïse qui premier ministre boya alobi poste le papa mbala ya yo ya liboso na ya suka ko koma so epa na ngana mituna ya buzoba wana te yango wana soki batuna ki bati amoni ke bato wana bazana matilité te yango apesa ki bango réponse ndenge wana ah oui azo rassurer quoi a rassurer bango libérer bato FCC bakosaki awo to sali accord na Félix na ndenge bake yo mona mukanda ya signature tozako yebisa bango boyebisa biso commune na burgomestre yaki hotel mana libala wana na sango oya pambulaga libala wana ko to sala politique na mukuse na yebisho likambo wana toleka na makambo mususu. Moi, Namboka, Pasteur Ali, to lobela moi déclaration, to réaction à Bino par rapport à un nouveau gouvernement, n'engezali ko évoluer, Bino ba imbo kato bandeko bozali langambo ya UDPS. Moi, idée na Bino to déclaration na Bino pour un gouvernement n'engezali ko évoluer. To ça la péché te.
Tout ça la péchette. So tolobi. Tout ça la péchette. Salmon Nzambe appelle ça Mayele. Mais Félix, Nzambe appelle ça Mayele kolega ya Salmon. Pona ngana lobaka banda bakoko soki combien de fois. Natikala komona Jésus te. Jésus ngana moni izafache. Et yango wana tozozela. Gouvernement ezoya na maboko ya kufungula. Mwana mai la kisina no bizalele. Metangu sikoyo bangulu oyo. Bakokima bakei po basi bakei oyoki ndenge bakei kosangana kuna na Lubumbashi me bazokosa soki kaka basi ndenge basi bakei wana totikali numéro 1 Fachi Beton ndenge azali na Gilbert Kankonda wetu me vie kovanda social ekovanda puisque Félix akoko bosa na lilobwana te oyoka kia na Côte d'Ivoire oyoka na Brazzaville na Gabon papa lobaki peuple d'abord yendenga zotamula na vision ya peuple yango na tunaka bato est-ce que boyebi Félix ya lelo ya kala Félix akuta pantalon akuta mutuka akuta tout Félix c'est président ya suka na bobola na minito alingi nanu Congo ekoma paradis ndenga bandi na biloko ya sauce mouton ezali na bato ebele même na Angola ezate na Brazzaville ezate mais alakisi biso yango akosi na gratuité ya enseignement mais biso totanga pe ofele biso ba mikolo totanga ofele batu mikolo pe bazali bako confirmer soki omoni Félix ayeboye yeba ke gouvernement ezoya ekozala na buzoba te ekozala na logique et puis ekozala bien géré par le président de la République moyibi na selembao tango moni ba biso wana yo sio mona basombela ba prisonnier bis de Lix osio mona moko mosusu ya na komemo esika bis ezali bis de Lix oye ko sala transport mais Félix asombi e banda ko kombola ba miyibi na parquet ba ke obaka bino na prison c'est-à-dire gouvernement ezoya zala sur et puis nazo garantir yo nde yo lobi yo ba cha garantir ba moteur menga nazo garantir yo to ana Félix batunyo swana ba ko betela Félix maboko ba ko lo bato yibaki teke mutu azaboye puisque azali na makila ya politique abotami pe na ndako ya politique est-ce que papa Félix mukoloni ni yo zo mona azoteka matembele ou bien ke somba ba pomme na esa azoteka non qui peut que Shadari ba boaki libanda to basili ko bengana na ya Shadari oui likambo ya Shadari banda kikala ndako wana ba boaki libisu libanda lobi pona ngai za ya mibale puisque ndenge batondaki na ville wana na Gombe wana biso ba passer ya kala to benga Gombe Galina so tuni bana lelo ba koyeba te Galina ezanini Gombe ville ya Gombe c'est Galina omonika bureau ya PPRD wana ezanda ku ya mutu babotola musala na bango yango wana babotola ka bandako ndako chala mwana azali na sosiso sala no emission ezanda ku ya mutu akobima pe na ndako wana soki babimisi Shadari na ndako komona ngo pasite puisque mutu asomba ka ndako wana azalaki pe na maboko abimisa mutoki yo uti Rwanda oyemba la moko botoli pa oza Shadari olatili pe biso ba kimono sali chup ne peut pas m'intimider ne m'intimider lelo akomi wapi omoni ndenge mo pepe ndenge Félix alobaki e papa Etienne alobiki FCC na Kabila bakobima mo pepe lokula pine toboki lelo Kabila akeko kangama na Lubumbashi capitale yango oyo batu badondaka Shadari azalaki Kabila nani Shina Ram mwi yemoko na volant yo sio mona president na monde bande ya kumbaka kaka mutuka tala ndenga salaka auti Kabinda kuna distance ya Kabinda na Mbujimai nalo koma kuna te nzela mama na potopoto akangama bayeko benga helicoptere yeko zula ina nzela mabele lelo Kishasa ezalaki ya Kabila Shina Ram bazobosa na Shina Ram aza bandi batuni Kabila wa Kabila pesa biso village natal Kingakati village natal c'est mon Kingakati lelo Kabila tiki Kingakati bazoba baya kotuna ntambo mwambe village natal na yezaka wapi village natal ngai ezali kitambo makase yo yebi sika Kishasa banda Shadari village natal na biso lemba super mama bakei komona pasite Shadari babotolite babimisie na ndako ya batu kolondako azozo ndako na ye babotolite
Pasteur Ali tomonaki chef de l'état tata ekolo yambaki ba rwandais to délégation ba rwandais basila ekoya pour que ba solo là mais tomoni nzali ko sala moi bien te ba interprétation nzali ko s'interpréter na ba façon nyonso que tata ekolo azo travailler na ba rwandais et que bazali ko sala moi ba magui moko ezo bima bima et donc ça vraiment bien te donc là au moins intervention to moins éclaircissement pour na faire maman Sephora Jésus azala ko banga te Jésus peut abangaka liwa te ntango bazoya mpo bakanga Jésus batunaka Jida me tozomona bango nyonso kaka ndenge moko tokoyeba ndenge nini Judas alakisi Yesu mais avant Judas alakisa Yesu Yesu ye moko atuna batu wana bayaki mpo bakanga ye bozoluka na nani alobi ngai Yesu ngai oyo bokanganga Félix aobanga mutu moko te yango moni azo yamba tule mutu na yo otuni Félix ayambaki bloc wana na ambassadeur wana ayambaki bango turu wa liboso ambassadeur wana tosi tolobele yango awa asala minende na Canada asala minende na Afrique du Sud na yoki pe bauti ko bakisa mboka mususu asali su mabe kaka même ambassadeur wana sikoyo aye na Congo tango aye na Congo biso totunike ambassadeur oyo amutu mabe to bandi koloba makambo ndenga tomona kawana ndeo mona ka janine mabunda tuna oh ba pasteur oyo toloba makambo na butu 1 heure 2 heures baye baka ngondengi nini oui to yebaka ambassadeur tolobeli makambo na ye papa nzoka likope beta maki banda kala ke Kabila suka akoma empereur na mboka oyo so alunga empereur akomi roi mutu azala ko diriger mboko ezalaki Paul Kagame nde contrat basinyaki yango na utaipe koloba kuna basinyaki bako soutenir Kabila comme empereur roi wana biso ba congolais to abazoba babolole bakoka biso te to koka bango te sikoyo nini esalemi so moni Kabila mitungisaki mingi nakende yo so mona mutu akende voyage atiki ba shakosha bilamba abosani munduki wana po yebake Yesu abanga te ya oro ebomaka Laurent Désiré abosani yango baye komona sikoyo tango komi kuna Kagame ayebise Kabila toyokana kindenge nini oh kuna nazoko katena moni mboka wana vraiment eza mboka moko nzamba si apambola yango moya ko sala ezate pona nini James Kabare chef d'état-major na RDC chef d'état-major na Rwanda basi bayeba kimboko yo kwenyonso nde yango moni fati tango ayaki atali na banzeta minene foko kata misisa wana nyonso asia kati etikala kitu misisa ozomona mike po Kabila ndenga za wana basi bakata yaza suna makasi te zio tango ayambi ba Rwandais tour oyo ambassadeur abosani ke na bureau ya mokonzi ezalaka na ba kamera caché belé kota na bureau ya Yoko Sonto vanda kawana na ndenge tozali banda ba mona biso soto zana kati tomona kanyoso ele kalibanda sikoyo bureau ya mokonzi comme fati bakoko tika ngo vide na ndenge ambassadeur bakoti azo bunda ko bimisa poison na yewana tozolobela ngo tobanga mutu te to chama na munoko te eza penza likamu ya solo ndenga bundi abimisi biloko na yewana eza kiti ya mokonzi na bakiti ayambelaka bato sikoyo poison ngo ezaki ya ndenge nini po mutu muso akotuna ke mutu muso akotuna me poison ifache na kiti ya mokonzi te ezalaki poison oyo ezalaka lukula kisi ya ngungi tango zopelisa alimete solo wana sikoyo yango ezalaki ya kopelisa te kobunda ye azalaki kobunda wana azalaki kobunda afungula yango akokotika lizita wana ndenge ekangamaki te ozo comprendre nde kobunda za kobunda wana po afungula acha tango alingaki afungula bango deja bazana bantu tango ka kofungula mokonzi akoti na batutu bazalaki bloc na bango bayaki soki bazaki deja na bantu mutu nyonso azalaki wana ale c'est tout mais baresiri yango yango nazo bisoke Yesu abanga te azo yamba tule mutu omona ki balobaki ayambi ngo ikasa pona nini ayambi ba oyo pona nini ayambi ba sai azo yamba tule mutu azo bange lokote po za mwana bilaka yango otuninga pona ba Rwandais tozo yamba bango suka bazozonga epai na bango po asia alobaki ke bambanya murenge baza bandeko na biso na mayele moko ya likolo ya kozongisa bango na malembe
Toi qui pengo imunda zobela za gravement malade. Ngoimuluishe prophétie ya Etienne ekokisami. Prophétie ya Etienne ekokisami na sensi nini? Etienne alobaki ngoimuluishe oyo nazo ganye me akotanga kombo na ngai te. Azaka bilisa munene. Mais suka kolela na munoko wa mboka yango lelo. Tala côté prophétie zo ya kokisami. Ngoimulunda alobi aza pasteur. Ki pasteur ozokende côté ya bandimi. Na ba province mutu na mutu nzamba pese biso ya biso mabele bakatanga ya ba Congo mutu na mutu avanda na mabele na ye mais azobosa na ke tozana république azobosa na ke tozana Congo tozana mokonzi moko ozo comprendre tango zolo bakanisi omone to solo labo yango na yebisaka ta chaque ndenge to solo laka na kotelema mais oyo nazoloba na bosani mais oyo esali nini etikali ndenge na solo labo ezotikali Ngoimulunda ye tango za koloba yeba kite ezotikala aye ko sala mama na kabakata ya likambo aye ko zwa drapeau ache c'est-à-dire coup d'état contre mokonzi ya mboka asali penza coup d'état yango wana oyo kaka infraction totale 100 ans na prison kolega na Vital Kamerhe yango wana tamba kangi ye batie na kasapa aho tozolo bazana prison na kasapa sikoyo ba mesana masologa na yebisio batwa este wana bazana biloko moko bakopesa muto ale livumu ezokoya livumu eboyokoya livu sikoyo mwasi kuna akekolelela Felix na baaudio papa Felix mobali azala na tension azokufa abosani ke awa Kamerhe Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko, Elton Store. Botindele biso mundongo to tungula Vital Kamerhe to tungula yelelo yo kaso Vital Kamerhe libubeza ko vembeza ko nyanya te okangami okuvanda na boloko Ngoimulunda nanu bakatelite 100 ans ndenga zawana Zobela etali biso etali yo tango yo za koloba biloko wana oyeba kite kobela oyeba kite zobela yaza na diabete bandakala pourquoi lobi biloko wana abenga bandimi na ye Baba lukila ika kisi na kati ya boloko amiswanye edika penda asali 20 ans kaza kobela te ye ka lobi maladi ye oyo yo kosalela moninga tango bakosa retour ekoya okomona mama na démon omoni tango oza kosalela moninga wana osepela obeta maboko retour ezongi sikoyo eyeli yo ndenge oyo kaka moyibi okoyiba mukolo bakokanga yo mukolo moko omoni bololo ya mboka batu wana banyokoli batu na baboloko Ngoimulunda wana babomi petro
sikoyo bakangi yo lelo 2 jours oyebaka te boloko ezalaka ntango yo tokangisa moningo oyebaki te boloko ezalaka pasi yango wana avandana na boloko na ndenge bakei kotonda kuna toza na bango avandaka na boloko Fidèle internaute comme vraiment comme la souka émission na biso mwana mboka pasteur Ali to tozo mwa liloba suka na numéro na yo o rappeler la bande ko to pe ba fan o ba sepelaka na makasi pasteur Ali numéro na et puis mot de la fin o ko s'adresser na bande ko bazali ko landa o na kata tinika. OK, merci maman Sephora. Lelo nazali na tindika ezali chaîne na ngai ya momesano na cameraman Shako tozali ensemble to na base ya IDPS. Na pesi nano Cardozo Mwamba Mbote Bele na message ya tindiki pasteur na pesi pe Yangama Makanda Werason Mbote Bele ndenge alela IDPS na biso bon na pesi Junior Mata ministre na biso Mbote Bele na pesi pe ministre Nangai futur ministre Yewana Miguel président et ya Parlement debout, quartier 3, na sordalité, na PCP Bambote Bele, na PCI, Mwana Boute, Augustin, Kabouya, coup sur coup, Mbote Bele, na ego pesa 520 jika, oya se kakate, Bambote, Libanda, na PCI Petit Jaria na Luanda, Mbote, na Nibi, na PCI beau-frère nanga kuna Mbote boza ebele na États-Unis na pesi ya pisi Mbote boza ebele na Brazzaville na bosadite Noé na pesi bino Mbote pasteur Ali ndingamba na baluba bonso badi bandonda kokatanda konganda njika chilengi chabudi kimisanyi kujituja kato buluputa wangi shine muswaya bonso na pesi bino Mbote be ebele numéro ya téléphone 09 numéro de téléphone plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 oya bino mo mesano na mama Sephora na Shako tozalia una base ya IDPS to pesi bino Mbote Bele bolanda mingi tindika oko tindika bo landa mingi bo soutenir Fati Beton lobby ilunga lukamba tozo kundaye to bandi déjà ko timbula déjà cimetière na yepoto kundaye lobby bye Fidèle internaute to vraiment souka na émission na biso merci pour na bilo bandodo sozili bakuya koyamba basa na biso bo s'abonner massivement na Tinka télévision et puis bo panza basango la bandeko yo bazui tonte et ko sala malamu ba remerciement ebele na chaque cameraman nanga Maclusaide do pe ba remerciement et pa na yo Fidèle internaute vraiment tout le monde embrassement to lobby bye